Bandeko batali to pesi bino lisusu mbote na ba tranche na biso ya émission oyo to salaka de temps en temps na mutu na Nzambe proverbe 30-30 vraiment to pesi lisusu bino kimia na mokonzi e bila bino bandeko nyonso boza kobenga mokili mobimba partout Paris Belgique wape pai boza kobenga biso Nzambe akanisela bino. Alors to komi na tranche ya émission lelo toza samedi oyo bokolanda émission na biso oyo mais lelo na se retrouver na zanga moko na yebite normalement fallait tozala na le messager proverbe 30-30 bino moko boyebi bato ya mitema mabe oyo bazolinga te ke to luka kosala musala bapesaki 7 day bapesaki 7 jours mutu na Nzambe akokufa toyebi te soki mutu na Nzambe aza wapi soki pe aza wapi toyebi te soki azali akoya kokomela biso na émission soki pe akufi toyebi te soki tokozala na ye awa nyonso wana ezolakisa mutema mabe ya bato oyo bazali koluka kokata vie ya bato avant bino moko boza komona. Shalom Avena. Shalom les messagers. Vraiment na oti ko annoncer awa na balandi nyonso oyo babengaka biso bandimaka ba émission toyelaka bango na bandako oga bato bazo vérifier babenga au France bazo benga ba baso na kufito na za bomoi. Donc to sepeli susu koyamba yo pe na nosaki bandeko nyonso bazolanda biso kotalisa motema mabe ya bato oyo bazolinga te ke bato ya malamu bayeba kosala musala oyo esengeli ndenge Nzambe alingi tosala balingi kokata vie ya bato avant kotiela bato ba poison kokota na ba mystique na molili pona koluka kaka kokata vie ya bato avant nzoka Nzambe alobi na biso foto umela na mokilo soko tutangi na Bible Nzambe azosenga biso tokoma na 120 ans na bambula ebele mais bato ebele bato mitema mabe bazokata vie ya bato yango osengeli totelemela on apesi obe parole opesa bandeko nyonso tu mbote pe koanose biso tomoni na bomoi lelo. Bon, bato nyonso bazobenga na esi bango ke bayeba ke mosali na Nzambe solo azali mutu alobaka vérité tango azosala émission tango makambo nyonso azoloba ezali mpona kofungola peuple de Dieu. Alors babangaka bangaka bongo te. C'est pas n'importe qui a regardé la TV alobaka mutu songola okufa après 7 jours. Donc biloko wana nyonso tozolakisa ke toza na bato baza na misala mabe et Nzambe azokende kobimisa misala bango poasa. Alors naza kuna ba dossier bata village ba benginga pour ba bisanga mutu aloba biloko wana akima village pona nini ba forfait nini na sala ben toza arrêté pona koya osala ping pong, c'est-à-dire oya lobby ngai Nzambe apesinga ministère ya puissance, ministère ya parole et autorité. Soki mutu asali kambu o ezali na libanda ya Bible naza na biloko mibale ou ko benga ye ko pese conseil ou ko kangi mabondeli na likambo ko discuter na mutu te ni te. Voilà. Donc ezali na ba aventure boy bakake ba tutu balandaka mutu wana ba c'est un aventurier ba misala na ye il a dit qu'il a aventurier puis biso toujours continuer vivre sur voilà. OK, voilà bino mo bolandi mais les messagers na lingi na mekape parce que na émission na biso to yaka na comme enseignement likambo ko sa mapa na mutu moko mais Nzambe alingi enseigner bato ebele po lolenga bato na pe baza ebele na ba famille tout mais bana Nzambe bazo comprendre te pour mona ba famille musu bato bakufa moi bakufi ane bakufi Nzambe apesi biso pouvoir autorité ya kotelemela ba esprit wana pe bato baza kokata vie ya bato mbangu bato so bazo kende avant Nzambe asenga ite ke ba kende avant mais na ba misala wana bazo kende avant. Ouais, omoni na bato ebele bazo benganga nazo kolobela bango que même na émission sika na lancé petit déjeuner nazo yebisa bato ke soko yambi Yesu ozana pouvoir likolo ya esprit nyonso likambo nyonso tout étant ezana kombo yozana autorité likolo nango ozo senga te ke pour au télémela oloti ndoto ya esprit de mort oloti ndoto kufi bazwelo le cercueil faut bien pasteur non faut téléma au télémeli yango na kombo na Yesu olobi esprit wana na bengani yango ozo ni di pasteur te leur Yesu aye akomisi biso nyonso ba sacrificateur c'est-à-dire mutu tout ozo ni di mutu te po okote pa Yesu ozana entrée za ya kofungwama eza open yo kota no kaka à condition pour nous amener à masuma n'importe qui à condition aux ala Nzambe yoka le sambo n'importe qui à condition aux ala na vie à prière aux ala masumute
obanga oyebi parole soko sengi nzamba kopesa yo. OK, voilà, ça message toujours lancé par bino bandeko langa to lenga lenga kate da tango toujours ke to komi na tango moko ya Elina Bal Eli alobinga na osala boy Eli Bal pe lobina osala boy donc toza ko conforter ba benga ngo na Mont Carmel oya lobi to tala maloba nani opelisa moto na Bal na nzambe Eli nani opelisa moto parce que ça na ba pasteur musuba zo bangisa ba olongo na église lokolo olongo na église ngam na bondela ipo na yo maladi wane kozonga non wana sataniste soki nzambe ngai oyo batu oyo peut-être ba sepela matia te bakenda naza na pouvoir te pour alongo na église na la kele mabe non so mutu aza libre akende soki na bondela ipo na yo soko zoki musala soko okei na koyi koloba te ke lokolo olongo église na wana eza ki satanisme soki mutu aza libre alongwe botika na relation malamu bokutani mbote aussi longtemps que ça perdant au kangele kanda poani mais soki omoni ozangi na église pasteur comme menacer lokolo longwe ba prière nanga to azando ki yo telemela ye na kombo na Yesu awazana loko sa te pona. OK, voilà to koti mna mutu na likamna biso les messagers na éviter l'enseignement lelo message nini oyo o memeli bato to ba quand même titre avant to kota na ba question oyo il faut bandana na ba question après donc l'enseignement parce que tant on a que l'enseignement naza sona tant on répondre à ba question ba question bato batuna kiyo otuninga na répondre après na l'enseignement. Voilà to kota na kati na ba question bandeko nanga bo bengi pe belé bozo tuna ba question mama benayo mutotu na katuni la biso na mituna oyo Mosai na Zambé, les messagers, tous en la question à Liboso, enseignement au lobela qui sur la vision, maman belé, bengi et puis bandeko belé pe bengi sur émission à la balobi. Est-ce que vous avez ça là partout parce que message on est allé message moko très important sur la vision. Bato belé éviter l'église bazo kende ka bongo belé baza ko kufa na kozanga ko ba vision ya nini Mosai na Zambé belé balanda ki ba pambula makina on a éviter. Ouais, c'est clair, c'est-à-dire que na katia vision, tant au lobby au décidé au sale la Nzambe, au sale la Muntu, au landa un pasteur, c'est-à-dire au sale le romo malam. Mais il faut dire bah est-ce que pasteur wana, est-ce que Mutu wana, aza Nzambe, parce que ceux qui ok, ne balobaka changa changa, ok. Pamba au simba satana au ko taper na life. Donc voilà on a toujours ko sunga pende ko na mote de moko azoko ko sunga ko benga biso so ko sunga ya na tandanga nazo ko continuer émission ba ndeko na biso bo uti ko landa musai na Nzambe ndenge na uti ko lo basu la vision est très important. Tu peut-être à raison la deuxième part il y a un message où appelle ça qui pour la vision. Donc avant yo kende na église songolo avant yo kende sika songolo faut ba vision na ba mo ezani. Même biso de normalement to ça qui organisation moko a ba dekolanga musalo to ça na internet to bandango lelo to bandi na Kinshasa na ba télévision a appel Angleterre to ça na ba télévision auto to bandaki koleka mais ba to bazo funda biso voit même maman bena tout ça qui une organisation moko comme na justice et la liberté pour la femme congolaise ba mamé belé ba benga ki oh ba to liboso ba benga kala zo ba zai ba faute mama to landa kabino to lingi to saole na vision na metango ba mama na ba yaki nzoko ba na ba faute ba yaki pona ko bebisa ndenge moko le pe to mona les messagers ba to bazo benga na nord na sud oui to yebe za na ba to malamu bazo benga eza na ba to mabepe bazo benga alors tango ba to bazo ya il faut ko yeba vision oyo mutu na Nzambe azo sala eza nini po okoko kotela ka bikotela te il faut ko luka ko yeba vision yango message oyo ba to belé ba benga ki mama bena en tout cas émission au sala qui est ma bien to lingi message zong si la biso souci na vision si l'émission na ya vision po tozo kende na vision ba to souci biso tozo zo aparte tozo bénéficier na ngote to mona ka ba passer ba OK poto na ba voiture biso to tika la ka bongo to pesa ba offrande na ba din changement te ba bena Martin Luther King a lobby une église qui n'arrive pas à donner de solution aux gens de cette génération l'église a échoué. Jésus-Christ leur a yé azaki missionnaire Yesu azako pesa mapa Yesu azali ko pesa biloko kolia apesa ki mai na mariage à bateau masangesi les vins s'il y a sali multiplication de vin bato bazo bela zo bikisa bango c'est-à-dire vision à Jésus et il y a qui pour nous profiter na bato la génération na une église faut pesa solution na bato génération nango c'est mo ka benginga assemblée la pas mutu moko na Manchester azana ba problème ya immigration tout ngana yebisema bi oh mais normalement église na yo faut soit en charge comment yo ke dans l'église mais ce que comme vous avez place à rolala pasteur a en place à sauter mais azolinga yoya
au peut ça dîme, au peut s'offrande, mais le problème dans l'immigration, azo luke lo solution te, azo luke lo peuple la sur la latte. C'est-à-dire comme déjà manipulation. Église et yaka peut sa solution na ba problème nyonso. Ozo bela, ok kuna ba délivrer yo. Ozana ba démon, ok kuna ba délivrer yo. Ozana musala, ok ba bondeli pona yo, ba délivrer ba peut so musala. C'est ça une vision. Alors ceux qui ont continué la vision mongo oyo, yo zana parte, ba zo peut so ba solution te yo mto perdant. Ok, donc deuxième question, le messager, Babengaki, Balanda émission, Balobi, moi, bien, est-ce que tu comprends, le messager à l'obagi qui est sur bâtiment, na église, biso, to moni to préféré, na biso to fan d'ananda, pour la marambo tozo, mona, pour to moni importance, il y a église, et puis na bâtiment, tenenga l'obagi, na été na place, na soko, l'obagi, et puis, tolingi pe ngamoko na lina na poser question tolingi pe toyeba vision na yo ezali nini pona ko so solisa bato bazolanda biso po bato musu tozana ba bébé spirituel bato musu ba comprendre facile bato musu ba comprendre raté. Oh c'est là na répondre na liboso. Il faut aussi la trop attention biso bana na nzambe biso ba oto sala na nzambe il faut to telemela bato misala mabe. Diable l'air azoya na kati église. Yes. Diable l'air azoya na kati église, azoya te na maseke na mokila. Azoya l'église ko détruire na fausse doctrine. N'avez-vous pas compris? Yes. Ce n'est pas les bâtiments qui sont mauvais, mais la doctrine nini. Moi je préférais encore que ça maman avant okende na église songolo lukoye ba doctrine na bangozani. Parce que sur le bâtiment, ba sala bâtiment na temps yeso soit bien au temple, ça qui pour na bien tempérer. Bon, le bibo semble mais so mo pépé, ceux qui voulaient, ceux qui neiger, il faut ça la couvert. Même si le bibo va une église, si on va bolongo une église, beaucoup ça melanda. Mais nda on a plus ça bâtiment, ça construit. Vous comprenez? Problème est lié à bâtiment parce que ça na batu netinga, na ça na église on a kambara. So oye kuno okuta maté akito c'est-à-dire bâtiment on a problème, te problème est lié doctrine nini yo zolanda. Parce que diable les azoya ko bebisa, azoya ko boma à travers doctrine. Azoya awa so to tangi na 1 Timothée 4, 1 balobi boye, mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fracture dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de ne pas s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Donc, Batouana bazoya na doctrine ya ba démon. Aye une église, azu bâtiment, mais aye na doctrine ya ba démon. Doctrine ya ba démon ngo boye bien ngo ndenge yali. Ya ngo moni lelo pe na dengo tuninga vision na na vision msute, na vision ya côté ya la vraie doctrine où est Jésus. Vraie doctrine des années. Vraie doctrine des années, nouvelle naissance. Doctrine d'abord des années. Oui, doctrine des années, le pensée et les enseignements du maître. Le pensée et les enseignements de Christ. Alors, église et solo, ils allaient basés dans 5 doctrines. 5 doctrines des années. Nouvelle naissance, résurrection, repentance, sainte sainte, baptême d'eau et baptême d'esprit. Donc, dans 4 églises où ils allaient sur 5 doctrines, ils ont déjà une doctrine à la démon. Vous avez libanda. Na évité sur question monsieur Zali avant tout kota na mater na biso. Oui, question monsieur Zali, kuna lika ko sunga ko ecclésie biso malamu na parce que belé ba doctrine ezali ba bébé spirituel. Par exemple na doctrine to ko mona neti biso basi, ba za ko loba biso ke biso basi, to ko bima ba pasteur, to ba évangéliste était. Mais le to moni devient moi si il faut alata de manière de balobara azana pide. Moi si à cause autorité té. Alors batunyo soto ba na l'église pasteur, azali docteur, azali apôtresse, azali apôtre, azali pasteur, azali évangéliste là-bas. Bah les bandes vont continuer la tête. N'est-ce pas le Bible quand ils ont biso basse toujours qui ressemble. Il faut l'église. Il faut que tu tamba dans mutu. Mon bal il est razoya en église. Il faut pas ça là et continuer mutu pour la autorité en Zambie. Mais ceux qui les lo basi ba komo tia ba perique. Bah les bandes on a fausse doctrine. Donc bazo si pas mitu na. Ah bazo ba perique wana ezali biloko oyo ba sataniste ya Asie bazo basuki na bango baki ko pesa na ba diebal bino bozu yango botie na mutu yango moni lelo bato belé asambelaka nzambe azo kitate po biloko eza na suki wana
ezo empêcher esprit nzambe na vie na yo esalama lelo bato bele ba na ba problème likola ba perique ba tia ba mutu moi si fois naturel na mona te na balabala mindele kutu bazo se bronzer ba koma lokola ba noir mais basi na biso nyusu ke na l'église ba évangéliste ba apôtre ba docteur ba protocole ba yembi ba motu ba faux cheveux na mutu et ça va péché bazo ko empêcher gloire nzambe kita na mutu tout simplement parce que ba vandi na kati ya doctrine nzambe te baza na kati ya libanda baza na kati ya doctrine binzambe yango zo mona lelo mutu azo no sambela abulumbu alobi à l'église à confondre na église na boîte de nous parce que bato baza na sainte doctrine te pe lelo oyo pose vraiment pasteur azo respecter sainte doctrine c'est à dire aux na chance aux na chance aux na pasteur oyo azo respecter doctrine nzambe enseignement ba pensée à Jésus-Christ. Voilà, bande kolangai, tozo ko bakana bino na ba question na mutu na Nzambe, biso ba maman to titu message azolo ba chukwa la fois passée, alobela iso to kota na Google, to tala ba suki wana ndenge ba kindaka ko kaba. Kele na Google beta kaka les cheveux du temple. Beta les cheveux du temple bogoyoka, bino moko bomo na ba suki obo tiaka na mutu, ba perique bo tiaka na mutu e utaka wapi ezaka nini bogomona po bino boloba o azo finga kuta komo finga na ba mama. Bino so mutu azo bisa bino ke et ça bien te pour la vie na bien bolobi azofinga et pourtant nazofinga te après boloba tu repasser 5 jours à okufa bo moto déjà akufa ki boloba ki ose kwa boku ka ko se c'était ngande boku ka obomanga vraiment eza passe pe mawa ya ba maman tout ka to za la naturel biso so banda ipe ko tia ba suki wana metant to yeko tala to moni ke photo tika la naturel ba suki na biso naturel pona lokumu na Nzambe question musu ezali le messager to moni quand on lobaki en liboso ba pasteur na ba sataniste ba sangai ba lobi faut kufa mana 7 jours nyonso wana souci na bango ezalini parce que ozobe sa business na bango ba lingite ke vérité ebima ou nazo comprendre te et puis maman moko ote ko benga na maman na ngai Chantal na Germany alobi maman bena to mona ka ba to mabeka ka ba kufa ka ba kendaka ba to malamu baza ko kufa baza ko kende mais ba to mabe ba tikali kaka pona nini ndengo na po aninga bi non maman photo telema makambo elekana baninga mususu liboso faut pesa biso mayele nzamba pesa biso autorité ya kotelemela ba esprit wana ezaka raté photo zwa ka mayele mena na yebite basangani na nord na sud balobi il faut basala kaka mabe pona business na bango ezokufa ou comment bien sûr moni na ngonga oyo tant na bimisi déjà que ba musicien nyonso ba yemela nzambe te nzambe le na uti retraite atali singa même l'ifoko du ciel ngana za ko kumisa parce que ngana mutu na nzambe te na ko loba likamususu na sentiment nanga mais nzambe ayebisi ngango te ou bien ngana za na mwa molili net mamba l'ifoko du ciel nzambe atika oyebisa ngate mais le na ke retraite atali singa ye ki azo teya atie photo Abraham na sima na photo ya faux Yesu ambotala na film na Facebook nanga di forme bomona mutu wana azali anglais américain comme américain asala des films ya Yesu bazui lelo batia photo na ba mirke Yesu yemo kutazo déclarer bibolongola nga na za Yesu te alors déjà eza idolâtrie parce que Yesu alobaki na moko ba di commandement lobi okozwa ekekote okozwa photo ya mutu moko te o se représenter lokola nzambe parce que nzambe atika photo te alors le na yeko mona biloko wana na yeko mona gaza idolâtre c'est-à-dire que na inga moko na yeko découvrir on a retard donc moni biloko ngo eza ndemwana sikona lipo sunga biso na place na messager parce que so rosunga biso ezana différence ezali idolâtrie na bato basimbi magie na ebite on eza connaissance na ngana lingi yo etake mtu na nambo sunga biso po ezana bato musu baza tozana 1000 chance ya ko gagner ba ko zongisa ba par exemple bazo sala makamsu par ignorance ayebite ya on a lingo sunga biso na place na ezana bato musu ba musicien ba koti be na bonganga basimbi bakisi mais ezana bato musu ezali idolâtrie na répondre na question ya boso bango nyonso tu basangani balobi na kufa pona ni parce que bazali ba descendant ya ba pharisien kende na Bible Étienne baboma il la vérité Jean-Baptiste baboma il la vérité Jésus-Christ baboma il la vérité pourquoi bazali ko supporter vérité à Jésus te oh na Jean 8:32 balobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira sikoyo soko za mosali na Nzambe il faut linga vérité soki olingi vérité te c'est que ça déjà du malin, vous avez côté à Satan. Il y a un moment dit bango, lokola baza ba descendant ba petit fils ba pharisien, ndenge ka ba koko na bango ba salaka ba bomaka ba santo, ndenge pe lelo ba ko bani ba se comporter mais mosali na Nzambe netinga nde na ko kufa na noté soki mission o Nzambe atindinga eza accompli. OK. Jésus-Christ aussi longtemps
mission na ezaki accompli te mutu moko te akokai kotia loboko balebele ba pharisé bakanaki basali mabe azako limo bango lokola ngolo ndenge azo balobani moselu azaki moselu na maboko na bango lokola ngolo mais tango na ye kokaki akendeki na croix donc ngai aussi tout est accompli mission pesa kinga bato nyonso na kosi bango kaka le fils de la perdition bon c'est ça donc soki tango na ne kokite ezana mutu moko te partout dans zotambola mutu moko te akotia loboko na likolo nanga soki tango na nzambe na ekoki te mais soki tango na nzambe ekoki soki nzambe alingi na sila na suka lokola baapôtre nyonso ya bible Pierre Etienne basuka na rendre grâce à nzambe eza na mon problème te parce que vie nanga so na perdre nango eza gain nazo retrouver na lola quoi voilà et puis question sur notre lobawana pona ba différence entre idolâtrie na bato bakoti na magie tout so rosu mabiso na place wana parce que eza na bato musupe azo sala par exemple il faut diciel nzembo na yembaka liloba nzambe eza lokola bombe eleki bon. Révélation. Inspiration, c'est les choses de Dieu. Ouais. Net nzembo wana. Donc tant on a bandai quoi yembango na bandaki ko kumisa nzambe mi parce que eza na révélation moko na po lilo banzambe eleki ba bombe oyo. Tozo mona même prière eleki ba bombe to mona mboka na biso photo bunda na minduki soki to telemi kaka na mabolongo na nino bato wana ko bakolala ko leka minduki. Donc na hebite so go sunga biso pe Bon, au moni wana, il faut tout ça dans émission mobimba. Mais na mukuse na olobake, un idolâtre aza forcément te mutu a simbi soloka. Mutu sa magie. Ba ezana mutu mususu par exemple, azo sala net ba branamiste nyos, baza ba idolâtre mais ba yebi yango baza parce que bazwa photo Branham ba tia Branham ba kimbangisi ba idolâtre bazwa photo ya nani ba tia ba catholique ba idolâtre ba tia. Donc batumso ça la idolâtre net mutu toi que dans l'église photo pasteur na eza liboso aza idolâtre parce que pasteur wana kufi ko na senete bamsu baza na ignorance mais solo kanganga ezali vraiment ko kende ko sola na esprit de mort ko sola na ba démon tout mutu aza idolâtre maintenant sola na démon donc un idolâtre égose à la par erreur ou bien égose à la par fanatisme, mais solo cas, ou bien magie, ou bien occulte et alivement, alliance yo sali dans le monde des ténèbres. Ok, voilà. Donc ça l'émission bimba pour te développer en bandeko, pour te sola et puis la maman moko sujet oyo, vraiment ezali vraiment très important. Par exemple, Neti, dans l'église, il faut parler sur la nouvelle naissance. Vous comprenez? Yes. Koyam ça, on dit ba apôtre balaki L'apôtre Balaki, dans l'acte des apôtres 2, je crois 2, l'apôtre Bazalaki, Bavandaki, sous les enseignements des apôtres, puis une fraction à pain. C'est-à-dire, l'apôtre Bazalaki, va former Bango, avant de bengo chrétien, Bavandi sur va former yo. Vous comprenez? Va former yo pour comme fanatique, mais pour comme là, parce que ordre mondial les alliés, allez faites de toutes les nations mes disciples. C'est quoi? Bah disciples ndeni. Babenga ba chrétien bala liboso ba chrétien na Éphèse je crois ou bien Antioche babenga bango po bamona bango etamboli na bango ezaleli na bango ezaki lokwa ba Christ siko yo koloba mutu aza chrétien otie na ndako ya mutu azobima na mwasi wana otiki portable en église bayibi est-ce que ba chrétien est-ce portable ko bunga en église donc ça veut dire que nouvelle naissance est très important la résurrection foi na biso tout est basé sur la résurrection. Yesu akufa assez quoi après 3 jours. Ce qui se croit que par la résurrection exacte, ça dit que tant nous surtout l'église les apam. Il faut te parler sur la résurrection, te parler sur la repentance parce que sans la repentance au monde en zambete. Jean-Baptiste, Yesu alobiaza le plus grand prédicateur, a ça un miracle était hein. Jean-Baptiste passait son temps à Ouganda dans les déserts. Repentez-vous. Bobo la mitema. Yesu azoya. Repentance des autres kabatu ba nini ba yamba Yesu ba changer. Tala be mission na combien de batu ba yambi Yesu. Combien de batu ba zongi. Mais lelo za batu so ba yembi ndenge na lobaki ke ezali Yesu azana ki na ba apôtre 12. Moko ko mona ye Judas. Na tika ko mona te pasteur moko aboti mona pesi comme Judas. Bazaki apôtre lelo pesa ba yembi ebele ba yemba banzembo ebele ba Judas po ba teka Yesu basala apart na démon pe ba bongoli sa batute muto avandi na ba PD 20 ans PD ayambi Yesu te abongwa mita teka li PD yebsaka akotie lona yekutu ba PD ba gagner parce que avandi na bango ba bongwa mite alors biloko wana nyo surtout sainte scène ezana ba église musu ba comment ça la sainte scène ba tie coca sainte scène ba tie miel sainte scène ba tie soki neni c'est-à-dire
Oh, Bible, Yesu alobi fête à mon nez natikeli biso eza Pâques. Yes. Ezali nouvelle an te, ezali bonne année te, eza Noël te, eza Pâques, alobi bo sala mpona okanisanga. Et puis Pâques ba sala yango toujours na mapana 20. Mapana 20. Soko sala yango na Coca, o sala yango na Fanta, oza ko tordre liloba na Nzambe au péché. Toza lisusu na baptême. Jésus-Christ yemoko Nzambe aye na mokili a se fait baptiser d'eau. Nako Mikole Ali nako betla no masuna osala émission sur les attributs du baptême. Pourquoi baptême? Parce que Bible zoba avant Jésus-Christ a baptisé bat akitaki na se amabele akeko délivrer ba oyo nyonso ba kufaka na tango la loi. Et l'air Mathi likolo faisait mtozo faisait 4. L'air ayoko se quoi abimisi ba msusu ba apôtre ba évangéliste ba pasteur. Soka sala ina musala na se amabele te ya baptême moyen ya kondima ngo c'est-à-dire tant que soit baptême ya immersion ya mayo zo couler ya piscine te ya salle de bain te mais ya mayo zo couler ezali ozo kufa pe ozo se kwa na Jésus. Alors mutu no surtout azo telemela baptême d'eau, baptême de Saint-Esprit parce que na acte des apôtres na 1:8 alobi bobima nanu te ti bokozwa molimo soki molimo ye na kati na bino nde bobimi. Alors mutu no surtout azo telemela baptême d'eau na baptême du Saint-Esprit aza sataniste. Omoni lelo les années bato ebele akobanda koloba biomoni na vision nyonso tu ngande na bandia na oloba vérité na oloba makambo nzambe bato ebele bazo ya pembe nanga bato ebele bazo approcher nga mais na kati ya bato wana bandi ko découvrir ba musu baza na ba serpent ba musu ba faux tête na komi ko éliminer ba chaque vision soko zoloba bato bakoya mais bato wana le bazo ya ba musu bazo ya te po ba linga yo au moins ba musu déjà abandi ko infiltrer ba musu bandi ko juger yo ba musu bazo linga a somba vision na yo a somba makambo na yo akota makambo so abana ko influencer yo okoloba oyo te ko moni te makambo okoloba ngona no te ayebi te ke yo kutali na Nzambe yo yoki Nzambe mais soki ya ye abandi kolinga contrôler yo azolinga somba yo c'est-à-dire ezali muto zo sabisa mabe yango moni tuna yo ke to sala ndenge ni ya linga pesa o sala boy c'est ça. Donc cinq doctrines est très importante lobeli sur nouvelle naissance, résurrection, Jésus-Christ a koufaki après 3 jours à 5 jours. Ba pharisien na ba sadducéen ba na ba problème ba msu bazo linga bandima résurrection ba su bandima résurrection te. Or ce qui lelo on dimi résurrection te le foi pesa souté. Donc aux angi évangile donc aux alibanda. Et puis ma ramsu na koma ki na éviter ceux qui ont na ba question msu. Ouais na comme na suka parce que moi ba question na nga na zana ngo awa question suka ezali ka kanet ivande ko so abengaki tozo yo kazo ganga na téléphone. Oh mais c'est le messager yo omeli diamba omeli makaya obeno zoloba église des réveils église des réveils likolobani. Donc na lingi po sunga bande ko susuna parce que na message no tango zoye la biso olobi na ngongo église des réveils nde yango yo tozo keni nango liboso tozaki na église oza kolala oza kolali sabato pongi so ko sunga biso pe peut-être ba musu ba ko comprendre pe na mususu pe ndenge bato yo olobaki obi yo ko discuter na bato te ozo kaba bango na maboko ya satana po baye ba ko dili na Nzambe. Est-ce que eza pe normal ko na mawana bango te bato wana eza ngate toke na hébreu ezolo bango ezali na yo continuer no solo la ngana luka version na hébreu. Donc en attendant le messager azoluka bande konanga tozo yaka pona ko sunga bino toza ko parler sur la doctrine. Je crois que tu redévelopper en gros bolani ndenge mutu na Nzambe auti koloba toko sala émission mbimba ko laksa bino bato bazana idolâtrie na bato bakoti na magie ezana bato susu azana idolâtrie azape na kati ya magie le deux wana ezakati na bango ezana mutu susu azali na kati ya magie te mais azana idolâtrie à travers ba message oyo soki pe balandi yango ba contacter Hébreu 13:17 balobi obéissez à vos conducteurs c'est-à-dire vos pasteurs et ayez pour eux de la différence car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non pas avec jugement ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc un pasteur azali gardeur d'âme avec un âme na yo il faut respecter parce que ceux qui ont ça là on est sengoté aux ala bien te pour na yo l'avantage na yo. Donc nga étant que gardeur d'âme je ne blague pas avec les enfants parce que nga na zo veiller na âme na Satan touché te Satan yo kolote alors ceux qui ont ça na kabio na Satan po ce que là na zo kambo la Satan po onyongwama po nzoto na yo ekufa me molimo les anini ezala sauver soko sengi pardon ba bonde nzambe po na zo ina nzela zo mona ezande ngwana et puis le susu
soki totali na maloba na nzambe okomona ke na doctrine na nzambe ezali sur l'enseignement à maître. Jésus ayaki alobisi biso ke chercher d'abord le royaume des cieux. To lukana bokonzi na likolo. Mais lelo oyo bato balobela su bokonzi na likolo te. Comme Yesu aumeli, ba moni ke Yesu aumeli bokonzi na likolo et comme on dirait masolo et comme le roi masapo. Bato ba komi kolobela bénédiction. Bato ba komi kolobela prospérité. Bien aimé, soki ozunan bokonzi na likolo te ozo prospérité neni. Bible zoba cherchez d'abord le royaume de cieux, le reste vous sera donné. Amen. Ndenge bangle balobaka buy one or get one free. If you want to get one free, you suppose starting to buy one free. Soko lingo zwa moko ofele banana ko somba moko ofele. Moko ofele wana eza nini bokonzi na likolo. Soko zu bokonzi na likolo Bible zoba nini ne vous souciez pas de votre lendemain car le lendemain prendra soin de vous. Amen. Mais lelo oyo ba pasteur apostate ba pasteur oyo ya tangwa suka oyo ba démoniaque bazo ko présenter batu nini oyo bazo présenter batu ba bo considérer likolo te mais bazo présenter batu ba bien matériel. Ouais. Bien matériel toke na wa Bible so ba bo sala attention te na oyo bomaka nzoto mais bo banga oyo bomaka molimo. Alors yebsanga ba bien matériel toke na wa ba potre na Yesu azaki na ndako tazola les papiers. Bapôtre batambola na Jésus so baele lo ba passer bilamba. Donc il faut biso to présenter bato bokonzi na likolo. Soko zu bokonzi na likolo, nzambe soko zu bokonzi zu royaume. Biso to komi poto netinga mbali boso na ki poto ezaki na yeba na zai mo parent. Mais na zongi poto pour la deuxième fois en tant que pasteur. Na passeport, na nyonso tout nzambe muta s'en charger nango. Tant nzambe moni ke ngai funa ya poto na Angleterre, c'est Dieu qui s'est en chargé de tout. Nazo zo à témoin. Na ya na mboka oyo nzambe mutu abongisa makambo nyonso tu ponga na nyatao na sala effort mon côté. Alors siko yo ko sa batuke bokonzi na likolo te fo osomba jaguar osomba avion osomba jet osomba balopango osomba nyonso lobe okufa ozana na bokonzi na likolo te. Lelo oyo batiki mate ya repentance batiki mate ya sainte doctrine batiki yango bazo présenter bat ba miracle tokei na Matthieu 7, 21. Oyo makambo oyo Yesu azolobela ba faisait des miracles. Matthieu 7, 21 ba lobi boy. Matthieu 7, 21. En attendant le messager azokota là Matthieu 7, 21. Bandeko na ngai ozala toujours attentif ba message abo et révolutionner yo. Pétant aux Hollanda, je peux Bible au bandit pour vérifier qu'au temps en opé, aux ça la méditation personnelle. Parce que na kata doctrine o yeba déviation eza boza autant o moko pose autant ma kompo Yesu na Satan le baki gumba melangai. Yesu lobi na ko gumba melaote. Matthieu 7 21 lobi boy. Ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé sur ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons sur ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire que Nzambe azokebisa batu oyo ke na tango asuka bakoyela bino ba miracle bakoyela bino makambo nyonso oyebike lelo meme ndoki akosa miracle na kombo ya Yesu abeleli kombo ya Yesu mutu abiki mais Yesu alobi nini na tango asuka akoloba na yebi bino te parce que bozo salela iniquité azokebisa batu oyo bazo salela nzambe na iniquité batu oyo basimbikisi omoni lelo toloba edimwe na walesa basali spectacle mo kitoko kolakisa ke walesa za tente anganga pona nini parce que walesa azopesa edimwe mbongo po edimwe ke no témoigner ka bongo ami alinga somba témoignage ya muta a bongo ami pona nini mensonge parce que ngai na tina ya kosomba témoignage ya mutu te yo ozomona batu boni bazobenga po ba témoigner nazota la témoignage nini oyo c'est important témoignage ya mutu ayambi Yesu ndé important témoignage ya mutu te nga na boni eza batebele na bondala pona baba mona loboko nzambe na kotia mote parce que eza ngati eza nzambe nga nazotia ka témoignage ya mutu oyo
ayambi Yesu mutu oyo azalaki na misala mabe ayambi Yesu yango wana ekokonte Yesu akokonte biso te que otondisaki combien de personnes église kozalaki na église à combien de membres mais sikoyo Yesu akotuna na église ya bamembre wana tu bazako ya combien bakoti lola na banzembo noyo oyemba okotisa combien de personnes lola neti sero bakataki soutien oyo akotaki déjà na occultisme wana mais na message nao tolandaki témoignage oyo ya volaise wana donc bajaka ba message wana omona Yesu na message nao okotisi bato combien message na yo est transformé bato combien yango moni vraiment bandeko nanga message oyo ezali très profond toluka ke biso tozala sauver pe toluka to sauver bato dans l'ancienne alliance la multitude de ceux qui avaient cru était une âme et un corps et persévérer dans les enseignements des apôtres. Dans l'église à l'élo, les croyants de nos jours sont des hypocrites, des lesbiennes, des pédés, des aventuriers, des voleurs, et ils soutiennent des pasteurs pédophiles, des pasteurs sataniques. Tala acte des apôtres. Acte des apôtres 2. Acte des apôtres 2. Ni batamala on peut pas se soutenir bango bango. Batamala c'est bazal sous. Batamala bazal sous. Ah, bazali mutu na Zambi. Po bibe bi ke 7000 nanu basa journée te pona okande babenga kwa mutu na Zambi soto ko koloba te yo loba. Ba on peut fo ba bima. Mutu okene na ta fo ba bimisa tozala bomoko tozala unité pona ko conquérir. Tokoka ko bata marate ko bato mabe baza ko se soutenir. So ebe ba ko bomba bo soto na ebo zoba na epo baza ensemble. Mais biso to bato alimier faut to lakisa ke non et to mona bandumsu baza na Paris, bo baza na Canada, bo baza to telema to talisa ke non. Tant oyo to komi nango eza tant que to ko cacher le soute eza tant to yeba wapi mabe wapi malamu banani baza côté eli banani baza na côté ya bal. Hein? Na acte des apôtres 2 balobi boy. Après avoir, acte des apôtres 2 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché. Paul le Moutazo yebi sabatu a tei message et touché batu babito salanine. Un pasteur a koki ko yala ba message à flatérité, message ba tiama tekanama pate, message à rolobi sabatu ba menite ninte, il faut un message et toucher à batu message de repentance. Il faut se rotei mutatuni message na salanine. Au monde a bien na suksa kabo yamba Yesu, boso na nzela parce que Yesu sa koya. Yes. Paul a yebisi bango, Pierre a yebisi bango, boyamba Yesu, boso baptême na kombo na Yesu. Paul Pierre c'est l'apôtre par excellence. L'apôtre qui a vécu avec Jésus. Yende batikeli ba clé. Et puis futo yeba ke évangile en Zambé, église en Zambé. Avant Yesoya, 1000 ans, église est infiltrée. Infiltrée par qui? Par les démons, par les diables. Yamoni Yesu le raye, aye ozwa problème pour abanda église na état on a église de réveil. Église o aliboso o ya bakankenza ba mutombo batona nyo surtout eza église a kolala sabato pongi. Église infiltrée. Oyo bazo bimsa basi ba miselekete oyo bazo yiba ba pasteur wana nyo baza ba guru ba pasteur te. Parce que batwana baza na ba hôtel bazo tonga ba hôtel bazo tonga ba ndaku mais bazo tonga ba orphelinat te. Bazo tonga ba école te. Bazo te ya vérité te. Lelo o Kabila pesi bango nyo surtout 50 000 pour ba lobake toute autorité vient de Dieu tout. Nzambe pas là la raté Kabila yewana zo kende banki mum yewana ye Kabila kimi aboy même ko kende ko sala dîner dans les banques na bango parce que ba yebisi fois kende période européen o azali représentant Obama yaki kuna Kabila zo ko monete pour ba yebisi fois kende siko bino ba 50 000 bozui to yebi ba kombo na bino to yebi ba adresse na bino boko sala la Nzambe wapi ah bino mo ba no pona déjà ba prisonnier ni boko novana ya Boluo, ya Ekafela, ya Matadi, ya Kinshasa, parce que boteka ki évangile, au lieu de à Samala solo, bino bo su peuple, bo tchebango, lelo oyo ba pasteur ba toazo pe sa basi na église ba sida. Lelo oyo na ba pasteur
basi mingi lelo bakoma ba pasteur nga na travailler na Kinshasa na Brazzaville la plupart ba maman oyo bakoma ba pasteur na Brazzaville bazalaki ba makango ba pasteur ba kwesi ba pasteur ba moni lelo ko sala te ba tomboli bango bakomi ba lelo ba pasteur ba maman wana ba Brazzaville nga na travailler na Brazzaville na travailler na Kinshasa ba maman ebele lelo oyo baza na église ba diaconese ba ancienne église bazo bota na ba pasteur baza na bana na bandako na bango ba pasteur bazo bomba likambo wana basi ba pasteur lelo ba complice ya kobomba mazoba bambuzoba oyo nzamba nani ba mibali na bango bazo sala toke na Paris Denis Lesi abebisi combien de ba pasteur na Paris Florine Pangi aza lelo na bracelet électronique na likolo awa akoki kotambola te akoki bima libanda te parce que monsieur wana azali ko réunir plus de 400-500 personnes mais akoki kosimba bisimba na Denis Lesi abeti bindo pe akena Guadeloupe ndenge mo bakanga lelo justice française etia état na makolo mais à part wana abimina basi combien bana combien église babomba lelo akomi ko piquer ba crise parce que nzambe azana contrôle à resolve l'église fin du soir bakambi nango bayembi nango ezali batu bazako yemba na groupe folklorique mvuka basalaka ba musique ya kindoki boye na bango église babetaka guitare onction ni baso transmettre c'est-à-dire batu wana bazui église en otage parce que baboyi ko respecter sainte doctrine baboyi ko respecter ordre mondial o ezali aller dans tout le monde faites de tout le monde les disciples de Jésus-Christ disciples à Jésus-Christ ezali muto aza délivré muto ayambi parole muto ayebi tous les ayebi doctrine nzambe ezali batu susu otunie doctrine na yo ezanini ora akwayaka na banzambe misato mutu nyonso to azokuwa na Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit azali idolâtre parce que Abraham, Jacob, Joseph, Isaac bakwaya na nzambe ka moko Jésus-Christ aza nzambe mais aza nzambe azo travailler comme le Père, azo travailler comme Saint-Esprit, azo travailler comme yemoko nzambe eza lokola na film ya Eddie Murphy aza acteur américain camerounais a joué 5 rôles mais c'est la même personne mais lelo osoko lobi que moi je crois à la Trinité Ozali déjà libanda. C'est-à-dire, doctrine en Zambé, enseignement à Jésus-Christ, et qu'on côté pate parce que dans l'ancienne alliance, tant l'église est bandit, apôtre bazaki tout ensemble. Mbongo mabonza, bazaki kotia na sema kola apôtre. Apôtre le baki te que église yangai, instrument nga. Mais lelo, comment église est comme a passé Salomon, église a passé Eric Muzangi. Église ya pasteur Timothée, église a pasteur Toto Kabamba, banda mu colonie passé Salomon cause à l'église. Église est en colo. Et puis dans 4 églises, tous on a 5 ministères. Tous on a un apôtre, azana tous les 5 ministères na 4 naï. Tous on a enseignant, tous on a évangéliste, tous on a docteur, tous on bongo na prophète. Si vous avez l'église union surtout, ils ont marché bien parce que ceux qui na 4 églises on a tous les 5 ministères écoutani. Après un mois, chaque ministère a besoin de travailler. Moyen de travailler sur ensemble les athées. C'est-à-dire, le diable, à côté d'une église, il y a un moment où Jésus l'a raillé, à l'objet, je bâtirai mon église. À côté tout n'a pas eu qu'est-ce que vous dites que je suis? Pierre, à l'objet, toi tu es le Messie. Le Messie, ça veut dire que l'envoyé de Dieu, le représentant de Dieu. Pierre, Jésus a dit que yo, ils ont maquillé, ils ont zototé, mes esprits en Zambé. Pierre Azam Mutaliboso a donné un Saint-Esprit dans 4 naissants les baptême. Alors je bâtirai mon église sur la révélation de Pierre. Église en Zambé zali christocentrique. Église faut la basée sur Christ. Maté agnon surtout les les kabanda ton petit pourquoi il faut et ça na Christ. Église oyo Christ a na centre té. Église oyo Jésus a na centre té et zali église lokola na Actes des Apôtres 3:20 balobi Yesu zali banda zo beta na porte fongola. Soki Yesu zali banda église likabanda motema no azobeta na porte na azana kati motema no ba démon ba sorcier manipulation escroquerie impudicité nyonso wana donc église ya Nzambe ezali basée sur la révélation de Pierre Jésus-Christ est Seigneur ya mwana mole sika là où l'esprit et la parole de Dieu s'accordent c'est là où Jésus-Christ est Seigneur or lelo oyo ezana ba église ebele ba na parole mais esprit Nzambe ate ba msu ba un esprit mais ba na parole c'est à dire Jésus-Christ azana ate alors sainte doctrine eza eloko monene soko bungi sainte doctrine ozana libanda okozala moto kenda l'église olala na l'église opesa mbongo na l'église mais okobima lokola bato yo na Matthieu 7:21
baye pa Yesu balobi to ça ba miracle na kombo na yo to bondelaki bato babikaki et yebi réponse à Yesu balobi na tikala koyeba binote. C'est-à-dire ndeko na ngai sainte doctrine ezali très très important pour que nous semble en église pour la pasteur faut koyeba doctrine ezani neti nga doctrine na ngai ezali croyance en ya Bible Jésus-Christ aza nzambe nazo croire na parole parce que il envoya sa parole et sa parole guérit nazo croire na huile d'olive o ezali doctrine te mais soki mutazo bela na ko pakola mutu huile parce que na Jacques alobi yango soki mutazo bela ba benga ba ancien ba pakola huile nazo croire que Jésus-Christ akufaki ase quoi nazo croire que soki to kufi dans le Seigneur toko se retrouver nazo croire na baptême d'eau nazo croire pe na baptême ya Saint-Esprit voilà nazo complet nazo croire pe na Sainte Seine. Alors soki mutu azana croyance ote a comme si église yaye or on attend ba apôtre balobi la multitude de ceux qui avaient cru était inquiet bazaki mutu moko église ezaki ya Pierre te église ezaki ya Jean te église ezaki ya apôtre moko te église ezaki ya bato nyonso mais lelo oyo mona nayokaki muku na so na lobi il a plus de 200 églises. Hier, on a plus de 200 églises. Nous avons plus de 400 églises. C'est quoi un cas de bâton? C'est quoi l'église où on a Isaïa, yo bana mu colonie. C'est yo kufa pour na croix. Il y a mon ami bâtonnier surtout oh yo une église photo ya munene ya pasteur na sima. Si vous voyez déjà que vous avez une idolâtrie, voilà sainte doctrine. Yango yunaiki nango na éviter ceux qui ba question mususu yani. Mutuna Zambé les messagers je crois nyoso elubami mais na lingina o sunga biso ka ke donc vie chrétienne eza kwa ngana lipate donc vie chrétienne eza na ba procédure na ngo eza ndenge lelo tozomona te mais vie chrétienne eza lokola course à marathon. Vie chrétienne au bandi course ozo kene malem ozo kima mikolo na mikolo faut jeûne il faut prier parce que Bible ezo loba batebele bazo tuna mais yo ozo kabara batpo mais Jésus Christ a pris son ministère et autorité. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de chasser les démons. Même si nous avons le pouvoir de l'autorité. Nous avons le pouvoir de ping-pong. Oh, à ça, émission, à Fingio, oh, il y a la Bible, il y a débat. Non, ça, débat, na démoniaque, il y a des démons. Nous avons délivré, na yambisio Yesu na ozana tente d'ailleurs yo déjà comportement de nos fichiers que ozana ba démon que Bible wana yebi on te na nous vanda na to ça débat. Alors mutu nyonso to bozomona ayi na bango balingi te que vérité ebima ou nazo comprendre te et puis maman moko ote ko benga na maman na ngai Chantal na Germany alobi maman bena to mona ka bato mabeka ka bakufa ka bakendaka bato malamu bazako kufa bazako kende mais bato mabe batikali kaka pona nini ndenge wana po aninga bi non maman photo telema makambo elekana baninga mususu liboso faut pesa biso mayele nzamba pesa biso autorité ya kotelemela ba esprit wana ezaka raté faut tozwa ka mayele mena na éviter basangani na nord na sud balobi il faut basaloka ka mabe pona business na bango zokufa ou comment bien sûr moni na ngonga oyo tant na bimisi déjà que ba musicien nyonso ba yemela nzambe te nzambe le na uti retraite atali singa même l'ifoko du ciel on ngana za ko kumisa parce que ngana mutu na nzambe te na ko loba likamususu na sentiment nanga mais nzambe ayebisi ngango te ou bien ngana za na mwa molili net mamba l'ifoko du ciel nzambe atika oyebisa ngate mais le na ke retraite atali singa ye ki azo teya atie photo Abraham na sima na photo ya fo Yesu ambotala na film na Facebook nanga di forme bomona mutu wana azali anglais américain comme américain asala des films ya Yesu bazuye lelo batia photo na ba milke Yesu ye moko tazo déclarer bibolongola nga na za Yesu te alors déjà eza idolâtrie parce que Yesu alobaki na moko ba di commandement lobi okozwa ekekote okozwa photo ya mutu moko te o se représenter lokola nzambe parce que nzambe atika photo te alors le na yeko mona biloko wana na yeko mona gaza idolâtre c'est-à-dire que na inga moko na yeko découvrir on a retard donc moni biloko ngo eza de mwana siko na lipo sunga biso na place na messager parce que so ro sunga biso ezana différence ezali idolâtrie na bato basimbi magie na éviter on eza connaissance na ngana lingi yo etake mtu na nambo sunga biso po ezana bato musu baza tozana 1000 chance ya ko gagner ba ko zonga ba par exemple bazo sala makamsu par ignorance a éviter et on a lingo sunga biso na place na ezana bato musu ba musicien ba koti be na bonganga basimbi bakisi mais ezana bato musu ezali idolâtrie na répondre na question ya boso bango nyonso to basangani balobi na kufa pona ni
parce que bazali descendant il y a pharisien. Quelle est la Bible? Étienne baboma il la vérité, Jean-Baptiste baboma il la vérité, Jésus-Christ baboma il la vérité. Pourquoi bazali ko supporter vérité à Jésus? Or na Jean 8 32 balobi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que ce qu'on a mosai na Nzambe, il faut la vérité. Ce qui olingi vérité, c'est que ça déjà du malin, vous avez côté à Satan. Il y a un moment dit bango, lokola baza ba descendant ba petit fils ba pharisien, ndenge ka ba koko na bango ba salaka ba bomaka ba santo, ndenge pe lelo ba koyi ko bani ba se comporter, mais mosali na Nzambe neti nga nde na ko kufa na noter ce qui mission au Nzambe atindinga est accompli. Okay. Jésus-Christ aussi longtemps mission na ezaki accompli mutu moko te akokai ko tia loboko. Balebele ba pharisien ba kanaki ba salima be mazako azako limo bango lokola ngolo. Ndenge azo balobani moselu. Azaki moselu na maboko na bango lokola ngolo. Mais tango na ye kokaki akendeki na croix. Donc ngai aussi longtemps tout est accompli. Mission pesa kinga bato nyonso na kosi ba onka le fils de la perdition. Bon, c'est ça. Donc ce qui tango na ne kokite ezana mutu moko te. Partout dans autant bola, mutu moko te akotia loboko le likolanga. Soki tango na Nzambe na ekokite. Mais soki tango na Nzambe ekoki, soki Nzambe alingi na sila na suka lokola ba apôtre nyonso ya Bible, ba Pierre, ba Étienne, ba suka na rendre grâce à Nzambe za na problème te parce que vie na ngaso na perdre nango. Et ça gagne, nous retrouvé dans l'eau là quoi. Voilà. Et puis question sur notre lobawana pour la différence entre idolâtrie, na bato ba côté na magie, tout so gros sur na place wana parce que étant bato super zo ça par exemple il faut diciel. Nzembono ayembaka liloba Nzambe za lokola bombe eleki bon. Révélation. Et inspiration, c'est les choses de Dieu. Ouais. Net nzembo wana. Donc tant on a bandai quoi yembango na bandaki ko kumisa Nzambe mi parce que eza na révélation moko na po lilo ba Nzambe eleki ba bombe oyo. Tozo mona même prière eleki ba bombe to mona. Mboka na biso photo bunda na minduki soki to telemi kaka na mabolongo na nino bato wana ko ba ko lala ko leka minduki. Donc na hebite so go sunga biso pe. Bon, au moni wana, il faut tout ça dans émission mobimba. Mais na mukuse na olobake, un idolâtre aza forcément te mutu a simbi soloka. Mutu sa magie. Ba ezana mutu mususu par exemple, azo sala net ba branamiste nyos, baza ba idolâtre mais ba yebi yango baza parce que bazwa photo Branham ba tia Branham ba kimbangisi ba idolâtre bazwa photo ya nani ba tia ba catholique ba idolâtre ba tia. Donc batumso ça la idolâtrie net mutu toi que dans l'église photo pasteur na eza liboso aza idolâtre parce que pasteur wana kufi pour enseigner te bamsu baza na ignorance mais solo kanganga ezali vraiment ko kende ko sola na esprit de mort ko sola na ba démon tout mutu so aza idolâtre maintenant sola na démon te. Donc un idolâtre égose à la par erreur ou bien égose à la par fanatisme, mais solo ka ou bien magie ou bien occulte et alivement alliance yo sali na monde de ténèbres. Ok, voilà. Donc ça l'émission bimba pour te développer en bandeko pour te sola et puis la maman moko sujet oyo vraiment ezali vraiment très important. Par exemple neti na église il faut parler sur la nouvelle naissance. Vous comprenez? Yes. Koyam ça on dit ba apôtre balaki L'apôtre Balaki, dans Actes des Apôtres 2, je crois 2, l'apôtre Balaki, sous les enseignements des apôtres, puis une fraction à pain. C'est-à-dire, l'apôtre Balaki, va former bango, avant de bengo chrétien, va vendre sur va former yo. Vous comprenez? Va former yo pour comme fanatique, mais pour comme là parce que ordre mondial les alliés, allez faites de toutes les nations mes disciples. C'est quoi? Bah disciples ndeni. Babenga ba chrétien bala liboso ba chrétien na Éphèse je crois ou bien Antioche babenga bango po bamona bango etamboli na bango ezaleli na bango ezaki lokwa ba Christ. Siko yo koloba mutu aza chrétien otie na ndako ya mutu azobima na mwasi wana o tiki portable en église bayibi. Est-ce que tu as chrétien? Est-ce portable ko bunga en église? Donc c'est à dire que nouvelle naissance est très important la résurrection. Foi na biso tout est basé sur la résurrection. Yesu akufa assez quoi après 3 jours. Ce qui se croit que la résurrection est zatée, ça dit que tant nous surtout l'exil l'église les a pas. Il faut te parler sur la résurrection, te parler sur la repentance parce que sans la repentance au monde en zambete. Jean-Baptiste Yesu a le plus grand prédicateur, a ça un miracle était hein. Jean-Baptiste passait son temps à Koukanga dans les déserts. Repentez-vous. Bobo la mitema. Yesu azoya. Repentance des autres kabatu ba sanini ba yamba Yesu va changer.
tala bémission nanga combien de bato bayambi yesu Yes. combien de bato bazongi mais lelo ezala bato mosusu bayembi ndenge nalobaki ke ezali yesu azalaki na bapôtre 12 moko komoni na ye Judas natika komona te pasteur moko aboti mwana apesi kombo Judas bazalaki apôtre lelo mpe ezala bayembi ebele bayemba banzembo ebele baya ba Judas mpo bateka yesu basala apart na démon mpe babongolisa bato te moto avandi na bapd 20 ans pd ayambi yesu te abongwami te atikali pd yebisaka akoti elona ye kutu bapd bato baganye parce que avandi na bango babongwami te alors biloko wana nyonso tu sainte seine eza na baeglise mosusu bakoma kosala sainte seine batie koka sainte seine batie miel sainte seine batie soki nini c'est-à-dire oh bible yesu alobi fete monene atikeli biso eza pâke Yes. ezali nouvelle an te ezali bonne année te eza noël te eza pâke alobi bosala yango mpona kokanisanga et puis pâke basala yango toujours na mapa na 20 mapa na 20 soki osali yango na koka osali yango na fanta oza kotordre liloba na nzambe au péché toza lisusu na baptême jésus christ ye moko nzambe aye na mokili ase fait baptiser d'eau nako mikolo yali nakobetela bino masuna kosala émission sur les attributs du baptême. Pourquoi baptême? Parce que bible ezoloba avant jésus christ abaptize bato akitaki na se ya mabele ake kodélivre ba oyo nyonso bakufaka na ntango ya loi lera mati likolo efesien moto azo efesien 4 lera aye kosekwa abimisi bamisusu baapôtre baévangéliste bapasteur soki asalaki na mosala na se ya mabele te ya baptême moyen ya kondima ngo eza te c'est-à-dire ntango ozozwa baptême ya immersion ya mai oyo ezokule ya piscine te ya salle de bain te mais ya mai oyo ezokule ezali ozokufa mpe ozosekwa na jésus alors motu nyonso to azotelemela baptême d'eau baptême de saint-esprit parce que na acte des apôtres na 1:8 alobi bobima nanu te ti bokozwa molimo soki molimo oye na kati na bino nde bobimi alors motu nyonso to azotelemela baptême d'eau na baptême du saint-esprit aza sataniste omoni lelo ezani bato ebele akobanda koloba bi omoni na vision nyonso tu nga nde na bandia naoloba vérité naoloba makambo ya nzambe bato ebele bazoya pembe nanga bato ebele bazo approche nga mais na kati ya bato wana bandi kodécouvrir bamosusu baza na baserpent bamosusu baya bafaux tête nakomi koélimine bango chaque vision soko ozoloba bato bakoya mais bato wana le bazoya bamisusu bazoya te mpo balinga yo omona bamisusu déjà abandi koinfiltre bamisusu abandi kojuge yo bamisusu azolinga asomba vision na yo asomba makambo na yo akota makambo mosusu abanda koinfluence yo okoloba oyo te omoni te makambo okoloba ngo nano te ayebi te ke yo okutani na nzambe yo oyoki nzambe mais soki ye abandi kolinga akontrole yo azolinga asomba yo c'est-à-dire ezali moto azosala misala mabe yango c'est ça donc cinq doctrines eza très importantes olobeli sur nouvelle naissance résurrection Jésus-Christ akufaki après 3 jours à 5 jours ba pharisien na ba sadducéen ba yaki na ba problème bamsu bazolinga bandima résurrection basu bandima résurrection te or soki lelo ondimi résurrection te le foi pesa sauter donc ozangi évangile donc ozali banda et puis makamsu na komaki na éviter soki oza na ba question musu ouais na comme na suka parce que moi ba question na nga na zana ngo awa question suka ezali ka kanet ndeko so abengaki tozo kazo ganga na téléphone oh mais c'est le messager yo omeli diamba omeli makaya obeno zoloba église de réveil église de réveil likoloba nini donc nalingi po sunga bande comme ça parce que na message no tango zoyela biso olobi na ngongo église de réveil nde yango yo tozokeni nango liboso tozaki na église oza kolala oza kolalisa bato pongi so okoko sunga biso pe peut-être ba musu ba ko comprendre pe na mususu pe ndenge bato yo olobaki obi yo ko discuter na bato te ozokaba bango na maboko ya satana po bayeba kodili na nzambe est-ce que eza pe normal oza na mawana bango te bato wana eza ngate toke na hébreu ezolobango ezali na yo continuer no kosolola nga na luka version na hébreu donc en attendant le messager azoluka bandeko nanga tozoyaka mpona kosunga bino toza koparler sur la doctrine je crois to développer ngo bolani ndenge mutu na nzambe auti koloba to ko sala émission mbimba ko laksa bino bato bazana idolâtrie na bato bakoti na magie ezana bato susu azana idolâtrie azape na kati ya magie le deux wana ezakati na bango ezana mutu susu azali na kati ya magie te mais azana idolâtrie à travers ba message oyo soki pe balandi yango ba contacter Hébreu 13:17 balobi obéissez à vos conducteurs c'est-à-dire vos pasteurs et ayez pour eux de la différence car ils veillent sur vos âmes
comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, enfin qu'il le fasse avec joie, et non pas avec gissement, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, un pasteur azali gardeur d'âme, avec un âme na yo, il faut respecter. Parce que ceux qui ont ça on est moté, ils ont bien été pour nayo, l'avantage na yo. Donc, là, étant que gardeur d'âme, je ne blague pas avec les enfants parce que quand on a fait une âme, Satan touché, Satan yo volonté alors. Ceux qui ont ça na kabio na Satan pour ce que les gens ont Satan pour oignon maman. Pour nous autres, on a eu un famille, les années, ils ont sauvé. Si on s'est pardon, bah bon, nous avons pour nous et puis les sous sont totali na maloba nzambe, au moment que na doctrine nzambe ezali sur l'enseignement à mettre. Jésus a yaki à l'obisibiso que chercher d'abord le royaume de cieux. Tout le kana bokozi na likolo. Mais lelo oyo batu balobela su bokozi na likolo te. Comme Yesu a umeli, ba moni que Yesu a umeli bokozi na likolo et comme on dirait masolo et comme le roi masapo. Batu ba komi kolobela bénédiction. Batu ba komi kolobela prospérité. Bien aimé, soki ozunan bokozi na likolo te ozo prospérité neni. Bible zoba cherchez d'abord le royaume de cieux, le reste vous sera donné. Amen. Ndenge bangle balobaka buy one or get one free. If you want to get one free, you supposed starting to buy one free. Soko ningozwa moko ofele banana kosomba moko ofele. Moko ofele wana ezanini bokonzi na likolo. Soko zi bokonzi na likolo Bible zoba nini ne vous souciez pas de votre lendemain car le lendemain prendra soin de vous. Amen. Mais lelo oyo ba pasteur apostate, ba pasteur oyo ya tangwa suka oyo ba démoniaque bazo ko présenter batu nini oyo bazo présenter batu ba bo considérer likolo te mais bazo présenter batu bien matériel. Ouais. Bien matériel toke na wa Bible zo ba bo sala attention te na oyo bomaka nzoto mais bo banga oyo bomaka molimo. Alors yebsanga ba bien matériel toke na wa ba potre na Yesu azaki na ndako tazola les papiers. Ba potre batambola na Jésus so ba yele lo ba pasola bilamba. Donc il faut biso to présenter batu bo konzi na likolo. Soko zi bo konzi na likolo nzambe soko zi bo konzi zi royaume. Biso to komi poto netinga mbali boso na ki poto ezaki na yeba na zai mo parent. Mais na zongi poto pour la deuxième fois en tant que pasteur. Na passeport, na nyonso tout, nzambe muta s'en charger nango. Tant nzambe moni ke ngai funa ya poto na Angleterre, c'est Dieu qui s'est en chargé de tout. Nazo zoé à témoin. Na ya na mboka o nzambe muta bongisa makambu nyonso tout pour na nyata. Na sala effort mon côté. Alors, siko yo ko ça to ke bokonzi na likolo te fo osomba Jaguar, osomba avion, osomba jet, osomba balopango, osomba nyonso lobe okufa ozana na bokonzi na likolo te. Lelo oyo batiki mate ya repentance, batiki mate ya sainte doctrine, batiki yango bazo présenter bat ba miracle. Tokei na Matthieu 7:21. Oyo ka makambo oyo Yesu azolobela ba faisait des miracles. Matthieu 7:21 ba lobi boy. Matthieu 7:21. En attendant le messager Azokota là, Matthieu 7:21, Bandigonanga yo sera toujours attentif ba message abo et révolutionner yo. Pétant aux Hollanda, je peux Bible au bandi ko vérifier ko tanga ngope, ozo sala méditation personnelle. Parce que na kata doctrine oyeba déviation ezabo tango yo moko pozo tanga makompo Yesu na Satan lo baki gumba melangai. Yesu alobi na ko gumba melayote. Matthieu 7:21 lobi boy. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour. Vision na mettons ba mama na ba yaki nzoka ba na ba faute ba yaki pona ko bebisa ndenge moko le pe to mona le messager bato bazo benga na nord na sud oui to yebe ezana bato malamu bazo benga ezana bato mabepe bazo benga alors tango bato bazo ya il faut ko yeba vision oyo mutu na nzambe azo sala ezanini po okoko kotela ka bikotela te il faut ko luka ko yeba vision yango message oyo bato bele ba bengaki mama bena en tout cas émission obo sala ki eza ma bien to lingi messager zong si la biso susi na vision. Si l'émission on a une vision pour toujours kende na vision ba tous biso toujours zo aparte toujours bénéficier na ngote tout le monde va passer ba OK poto na ba voiture biso to tikala ka bongo to pesa ba offrande na ba din changement te ba bena Martin Luther King alobi
une église qui n'arrive pas à donner de solutions aux gens de cette génération, l'église a échoué. Jésus-Christ leur a dit, azaki missionnaire. Yesu azako pesa mapa. Yesu azako pesa bloko rolia. Apesa ki mai na mariage à bateau. Masangesi les vins, s'il y a sali multiplication de vin. Bato bazo bela zo bikisa bango. C'est-à-dire vision à Jésus et il y a qui pour profiter na bato la génération na. Une église faut pesa sa solution na bato génération nango. Ser moka benginga assemble la pas mutu moko na Manchester, azana ba problème ya immigration tout. Ngana yebisema bi oh. Mais normalement église na yo faut être en charge. Comment yo ke dans l'église mais soki comme ozangi place à kolala, pasteur azana place à sauter, mais azolinga yo ya opesa dîme opesa offrande, mais ba problème na immigration azolukelo solution te, azolukelo pe place à kolala te. C'est-à-dire comme déjà manipulation. Église ya ka po pesa solution na ba problème nyonso. Ozobela OK kuna ba délivrer yo. Ozana ba démon OK kuna ba délivrer yo. Ozana musala OK ba bondeli pona yo, ba délivrer ba opesa musala. C'est ça une vision. Alors soki yo koti na vision moko oyo, yo zana parte, bazo pesa ba solution te yo mto perdant. Ok, donc deuxième question, le messager, Babengaki, Balandai Kakan émission, Balobi, moi, bien, est-ce que tu comprends, le messager à l'obaki qui est sur bâtiment, na église, biso, to moni to préféré, na biso to fan d'ananda, pour la marambo tozo, mona, pour to moni importance, il y a église, et puis na bâtiment, tenenga l'obaki, na été na place, na soko, ko l'obani, et puis, tolingi pe ngamoko na lina na poser question tolingi pe toyeba vision na yo ezali nini pona ko solisa bato bazolanda biso po bato musu tozana ba bébé spirituel bato musu ba comprendre facile bato musu ba comprendre raté oh c'est là na répondre na liboso il faut aussi la trop attention biso bana na nzambe biso ba oto sala na nzambe il faut to telemela bato misala mabe diable le razoya na kati église. Yes. Diable le razoya na kati église, azoya te na maseke na mokila. Azoya l'église ko détruire na fausse doctrine. N'avez-vous pas compris? Yes. Ce n'est pas les bâtiments qui sont mauvais, mais la doctrine nini. Moi je préférais encore que ça va maman avant okende na église songolo lukoye ba doctrine na bangozani. Parce que sur le bâtiment, ba sala bâtiment na temps Yesu azo bien au temple, ça qui pour na ben tempérer. Bon, le bibo semble mais so mo pépé, so qui voulez, so qui neige, il faut à la couvert. Même so le bibo va une église. So bo va bolongo une église, beaucoup ça menanda. Mais nda on a plus bâtiment, ça construit. Vous comprenez? Problème est lié à bâtiment parce que ça na batu netinga. Na ça na église on a kambara. So oye kuno okuta maté akito c'est-à-dire bâtiment on a problème te problème est lié doctrine nini yo zolanda. Parce que diable les azoya ko bebisa, azoya ko boma à travers doctrine. Azoya awa so to tangi na 1 Timothée 4:1 balobi boye, mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fracture dans leur propre conscience prescrivant de ne pas se marier et de ne pas s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Donc, Batouana bazoya na doctrine ya ba démon. Aye une église, azu bâtiment, mais aye na doctrine ya ba démon. Doctrine ya ba démon ngo boye bien ngo ndenge yali. Ya ngo moni lelo pe na dengo tuninga vision na na vision msute, na vision ya côté ya la vraie doctrine où est Jésus. Vraie doctrine des années. Vraie doctrine des alliés, nouvelle naissance. Doctrine d'abord des alliés. Oui, doctrine des alliés, le pensée et les enseignements du maître. Le pensée et les enseignements de Christ. Alors, église et solo, les alliés basés dans 5 doctrines. 5 doctrines des années. Nouvelle naissance, résurrection, repentance, sainte scène, baptême d'eau et baptême d'esprit. Donc, dans 4 églises où les alliés biloko ont 5 doctrines, vous avez déjà une doctrine à la démon. Vous avez libanda. Na évité sur question monsieur Zali avant tout kota na mater na biso. Oui, question monsieur Zali, kuna lika ko sunga ko ecclésie biso malamu na parce que belé ba doctrine ezali ba bébé spirituel. Par exemple na doctrine to komona neti biso basi, ba za ko loba biso ke biso basi, to ko bima ba pasteur, to ba évangéliste était. Mais le to moni devient moi si il faut alata de manière de balobara azana pide. Moi si à cause autorité té. Alors batunyo soto ba dans l'église
pasteur azali docteur azali apôtresse azali apôtre azali pasteur azali évangéliste na bango bali banda bakota lola te neti pe le bible ka zo biso biso basi to ke ko samba il faut to na église il faut tiaki tambala na mutu mobali le razo ya na église il faut pas ala na ekotine mutu pour na autorité nzambe mais soki lelo basi bakomotia ba perike bali banda ba na fausse doctrine to bazo zipa mitu na bazo ba perike wana ezali ba biloko oyo ba sataniste ya Asie bazo basuki na bango baki ko pesa na ba diebal bino bozwi yango botie na mutu yango moni lelo bato ebele asambelaka nzambe azokita te po biloko eza na suki wana ezoempêche esprit ya nzambe na vie na yo esalama lelo bato ebele baya na baproblème likolo ya baperike batia bana mutu mwasi fo aza naturel na mona te na balabala mindele kutu bazose bronze bakoma lokola banoir mais basi na biso nyonso keye na baeglise baévangéliste baapôtre badocteur baprotocole bayembi bango tu bala bafaux cheveux na mutu eza bapéché bazo koempêche gloire ya nzambe ekita na mutu tout simplement parce que bavandi na kati ya doctrine ya nzambe te baza na kati ya libanda baza na kati ya doctrine binzambi yango ozomona lelo mutu azokende osambela abulumbu alobi ake l'église à confondre na église na boîte de nous parce que bato baza na sainte doctrine te pe lelo oyo pose vraiment pasteur azo respecter sainte doctrine c'est-à-dire oza na chance oza na chance oza na pasteur oyo azo respecter doctrine ya nzambe baenseignement bapensée ya Jésus-Christ. Voilà bandeko na ngai tozo ko bakana bino na ba question na mutu na nzambe biso ba mama to titu message azolo ba kwa la fois passé alobela biso to kota na Google to tala basuki wana ndenge bakindaka ko kaba kele na Google beta kaka les cheveux du temple beta les cheveux du temple bogoyoka bino moko bomona basuki yo botiaka na mutu ba perike botiaka na mutu e utaka wapi ezaka nini bogomona po bino boloba azofinga kuta komo finga na ba mama bino so mutu azopisa bino ke eza bien te pour na vie na bien bolobi azofinga et pourtant nazofinga te après boloba to kopesi 5 jours akufa bo moto déjà akufaki boloba ki akosekwa bokuka kosekwa c'était ngande bokuka obomanga vraiment eza pas pe mawa ya ba mama to lukato za la naturel biso so banda ipe ko tia basuki wana metant to yeko tala to moni ke photo tika la naturel basuki na biso naturel pona lokumu na nzambe question mususu ezali le messager to moni quand on lobaki en liboso ba pasteur na ba sataniste ba sangai ba lobi faut kufa mana 7 jours nyonso wana souci na bango ezali ni parce que ozobe sa business jour là Seigneur n'avons-nous pas prophétisé sur ton nom n'avons-nous pas chassé des démons sur ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire que nzambe azokebisa batu oyo ke na tango asuka bakoyela bino ba miracle bakoyela bino makambo nyonso oyebike lelo même ndoki akosa miracle na kombo ya Yesu abeleli kombo ya Yesu mutu abiki mais Yesu alobi nini na tango asuka akoloba na yebi bino te parce que bozo salela iniquité azokebisa batu oyo bazo salela nzambe na iniquité batu oyo basimbikisi omoni lelo tolo ba edimwe na walesa basali spectacle mo kitoko kolakisa ke walesa za tente anganga pona nini parce que walesa azopesa edimwe mbongo po edimwe ke no témoigner ka bongwami alinga somba témoignage ya muta a bongwami pona nini mensonge parce que ngai na tina ya kosomba témoignage ya mutute yo ozomona batu boni bazobenga po ba témoigner nazota la témoignage nini oyo est important témoignage ya mutu ayambi Yesu ndé c'est important témoignage ya mutu te nga na boni eza batebele na bondala pona baba mona loboko nzambe na botia mote parce que eza ngati eza nzambe nga nazotia ka témoignage ya mutu oyo ayambi Yesu mutu oyo azaki na misala mabe ayambi Yesu yango wana eko compter Yesu ako compter biso te que otondisaki combien de personnes église kozaki na église à combien de membres mais siko Yesu akotuna na église ya ba membres wana tu bazako ya combien bakoti lolo na banzembo no yo yemba okotisa combien de personnes lola neti sero bakataki soutien oyo akotaki déjà na okitisme wana mais na message nao tolanda témoignage on a volés wana donc ba jara ba message wana on a Yesu na message nao okotisi bato combien message na yo est transformé bato combien ya omoni vraiment bandeko nanga message oyo ezali très profond to luka ke biso to za la sauver pe to luka to sauver bato dans l'ancienne alliance la multitude de ceux qui avaient cru était une âme et un corps et persévérer dans les enseignements des apôtres. Na église alelo
les croyants de nos jours sont des hypocrites, des lesbiennes, des pédés, des aventuriers, des voleurs, et ils soutiennent des pasteurs pédophiles, des pasteurs sataniques. Tala acte des apôtres. Acte des apôtres 2. Acte des apôtres 2, ça se boue. Ni batamala, on peut pas se soutenir bango na bango. Batamala, moi c'est bazar sous. Batamala, bazar sous. Ah, bazali mutu na Zambi. Faut bibe bi que 7000 nan basa jeune te pona okande ba benga ko. Mutu na Zambi so to ko koloba te yo loba. Ba on peut faut ba bima. Mutu okene na ta faut ba bimisa to za la bomoko, to za la unité pona ko conquérir. Togo ka ko bata marate ko bato mabe baza ko se soutenir. So ebe ba ko bomba bo sotona ebo zo ba na po baza ensemble. Mais biso to bato alimier faut to lakisa ke non. Et to mona bandumsu baza na Paris, bo baza na Canada, bo baza to telema to talisa ke non. Tant oyo to komi nango eza tant que to ko cacher le soutien, eza tant to yeba wapi mabe wapi malamu banani baza côté Eli banani baza na côté Abal. Hein? Na acte des apôtres 2 balobi boy. Après avoir, acte des apôtres 2 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché. Paul le Moutazo yebi sabatu a tei message et touché batu babito salanine. Un pasteur a koki ko yala ba message à flatterie, message ba tiama tekanama pate, message à rolobisa batu ba menite ninte, il faut un message touché à batu message de repentance. Il faut so tei mutatuni message na salanine. Au monde a bien na suksa kabo yamba Yesu, boso na nzela parce que Yesu sa koya. Yes. Paul a yebisi bango, Pierre a yebisi bango, boyamba Yesu, bozo baptême na kombo na Yesu. Paul Pierre c'est l'apôtre par excellence. L'apôtre qui a vécu avec Jésus. Yende batikeli ba clé. Et puis futo yeba ke évangile en Zambé, église en Zambé. Avant Yesoya, 1000 ans, église est infiltrée. Infiltrée par qui? Par les démons, par les diables. Yamoni Yesu le raye, aye ozwa problème pour abanda église na étant dans une église de réveil. Église o aliboso ya bakankenza ba mutombo batona nyo surtout eza église a rolala sabato pongi. Église infiltrée. Oyo bazo bimsa basi, ba miselekete, oyo bazo yiba, ba pasteur wana nyo baza ba guru ba pasteur te. Parce que batwana baza na ba hôtel, bazo tonga ba hôtel, bazo tonga ba ndaku, mais bazo tonga ba orphelinat te. Bazo tonga ba école te. Bazo te ya vérité te. Lelo o Kabila pesi bango nyo surtout 50 000, 50 000 pour ba lobake. Et toute autorité vient de dire tout. Nous n'avons pas là la raté. Kabila yewana zo kende. Ban Ki-moon yewana ye. Kabila kimi aboy même ko kende ko sala dîner nani banque na bango parce que ba yebisi fois kende. Période européen o azali représentant Obama yaki kuna Kabila zo ko monete pour ba yebisi fois kende. Siko bino ba 50 000 bozui. To yebi ba kombo na bino, to yebi ba adresse na bino. Boko sala na Nzambe wapi? Ah, bino mo ba na opona déjà ba prison ni bo kinovana. Il y a Boluo, il y a Ekafela, il y a Matadi, il y a Kinshasa, parce que Boteka qui évangile, au léoté à Samala Masolo, bino bosu peuple, botie bango, lelo oyo, ba pasteur, ba toazo pe sa basi l'église, ba sida. Lelo oyo na ba pasteur, basi mingi lelo ba koma ba pasteur. On a travaillé na Kinshasa na Brazzaville. La plupart ba maman oyo ba koma ba pasteur na Brazzaville, ba zala ki ba makango ba pasteur, ba kwesi ba pasteur ba monelo ko salate ba tomboli bango ba komi ba lelo ba pasteur. Ba maman on a ba Brazzaville, na travaillé na Brazzaville, na travaillé na Kinshasa. Ba maman ebele lelo oyo ba za na église, ba diaconese, ba ancienne église, ba so bota na ba pasteur. Ba za na bana na bandako na bango ba pasteur. Ba zo bomba likambo wana. Basi ba pasteur lelo ba complice ya ko bomba bamba zoba bambuzoba oyo nzamba nani ba mibali na bomba zo sala. Toke na Paris. Delile sa bebisi combien de ba pasteur na Paris? Florim Pangi aza lelo na bracelet électronique na likolo awa akoki ko tambola te, akoki bima libanda te parce que monsieur wana azali ko réunir plus de 400 500 personnes. Mais akoki ko simba bisimba na Delile abeti bindo pe akena Guadeloupe ndenge mo bakanga elelo justice française et tia état na makolo. Mais à part wana abimina basi combien bana combien église ba bomba lelo akomi ko piquer ba crise parce que Nzambe azana contrôle la reçoit l'église. Fin du soir bakambi nango bayembi nango ezali batu bazako yemba na groupe folklorique
groupe folklorique Kimvuka basalaka ba musique ya kindoki boye na bango église babetaka guitare onction ni baso transmettre bato c'est-à-dire batu wana bazui église en otage parce que baboyi ko respecter sainte doctrine baboyi ko respecter ordre mondial o ezali aller dans tout le monde faites de tout le monde les disciples de Jésus-Christ disciples à Jésus-Christ ezali muto aza délivré muto ayambi parole muto ayebi tous les ayebi doctrine nzambe eza bato susu otunie doctrine na yo eza nini ora akwayaka na banzambe misato muto nyonso to azokuwa na Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit azali idolâtre parce que Abraham Jacob Joseph Isaac bakwaya na nzambe ka moko Jésus-Christ aza nzambe mais aza nzambe azo travailler bandeko batali topesi bino lisusu mbote na batranche na biso ya émission oyo tosalaka de temps en temps na mutu na nzambe proverbe 30-30 vraiment topesi lisusu bino kimia na mokonzi ebila bino bandeko nyonso boza kobenga mokili mobimba partout Paris Belgique wapi epai boza kobenga biso nzambe akanisela bino alors tokomi na tranche ya émission lelo toza samedi oyo bokolanda émission na biso oyo mais lelo na se retrouver na zanga moko na yebite normalement fallait tozala na le messager proverbe 30-30 bino moko boyebi bato ya mitema mabe oyo bazolinga te ke toluka kosala mosala bapesaki 7 day bapesaki 7 jours mutu na nzambe akokufa toyebi te soki mutu na nzambe aza wapi soki mpe aza wapi toyebi te soki azali akoya kokomela biso na émission soki mpe akufi toyebi te soki tokozala na ye awa nyonso wana ezolakisa mutema mabe ya bato oyo bazali koluka kokata vie ya bato avant bino moko boza komona shalom de messager vraiment nauti koanonse awa na balandi nyonso oyo babengaka biso bandimaka baémission toyelaka bango na bandako oka bato bazovérifie babenga au France bazobenga bayeba soki nakufi to naza na bomoi donc tosepeli lisusu koyamba yo mpe nanosaki bandeko nyonso bazolanda biso kotalisa mitema mabe ya bato oyo bazolinga te ke bato ya malamu bayeba kosala mosala oyo esengeli ndenge nzambe alingi tosala balingi kokata vie ya bato avant kotiela bato bapoison kokota na bamystike na molili pona koluka kaka kokata vie ya bato avant nzoka nzambe alobi na biso fo toumela na mokili oyo soki totangi na bible nzambe azosenga biso tokóma na 120 ans na bambula ebele mais bato ebele bato ya mitema mabe bazokata vie ya bato yango osengeli totelemela yango napesi ope parole opesa bandeko nyonso tu mbote mpe koanonse biso tomoni oyo na bomoi lelo bon bato nyonso bazobenga na yebisi bango ke bayebaka ke mosali na nzambe ya solo azali mutu alobaka vérité ntango azosala baémission ntango makambo nyonso to azoloba ezali mpona kofungola peuple de Dieu alors babangaka bongo te c'est pas n'importe qui akoki koleka na TV alobaka mutu songola kokufa après 7 jours donc biloko wana nyonso to ezolakisa ke toza na bato baza na misala mabe e nzambe azokende kobimisa misala bango poasa alors naza kuna badossier bata village babengi nga mpo bayebisa nga mutu alobai biloko wana akima village mpona nini baforfait nini asala ben toza awa te mpona koya kosala ping pong c'est-à-dire oyo alobi ngai nzambe apesi nga ministère ya puissance ministère ya parole et autorité soki mutu asali likambo oyo ezali na libanda ya bible naza na biloko mibale ukobenga ye kopesa conseil ukokangi mabondeli na likambo kodiscute na mutu te nini te voilà donc ezalaki nango baaventure boyebaka ke bato tu balandaka mutu wana bayebaka c'est un aventurier misala na ye elakisi ke aza aventurier puis biso tozocontinue vie na biso voilà. Ok, voilà bino mo bolandi mais les messagers na lingi na meka mpe parce que na baémission na biso toyaka nango comme enseignement likambo ekosalama mpa na mutu moko mais nzambe alingi enseigner bato ebele mpo lolenge ya bato wana mpe baza ebele na bafamille tout mais bana nzambe bazocomprendre te mpo mona bafamille mosusu bato bakufaka bakufa mwa bakufi ane oyo bakufi oyo nzambe apesi biso pouvoir autorité ya kotelemela baesprit wana mpe bato baza kokata vie ya bato mbangu bato mosusu bazokende avant oyo nzambe asengai te ke bakende avant mais na bamisala wana bazokende avant ouais omoni na bato ebele bazobenga nga nazokolobela bango ke même na émission sika na lancé petit déjeuner nazoyebisa bato ke soki oyambi yesu oza na
pouvoir likolo ya esprit nyonso likambo nyonso to etant eza na kombo yo za na autorité likolo nango ozosenga te ke po otelemela oloti ndoto ya esprit de mort oloti ndoto kufi bazweli o cercueil il faut bien pasteur non faut telema otelemeli yango na kombo na Yesu olobi be esprit wana na bengani yango ozo need pasteur te l'air Yesu aye akomisi biso nyonso ba sacrificateur c'est-à-dire mutu tout ozo need mutu te po okota pa Yesu ozana entrée za ya kofungwama eza open yo kota no kaka à condition pour nous amener à masuma n'importe qui à condition aux ala nzamba yo kaka lo sambo n'importe qui à condition aux ala na vie à prière aux ala masumute ubanga oyebi parole soko sengi nzamba kopesa yo. OK, voilà ça message toujours lancé par na bino bandeko langa to lenga lenga kate na tango toujours ke to komi na tango moko ya Elina Bal Eli alobinga na osala boy Eli Bal pe lobina osala boy donc toza ko conforter ba benga ngo na Mont Carmel oya lobi to tala maloba nani opelisa moto na Bal na nzambe Eli nani opelisa moto parce que ça na ba pasteur musuba zo bangisa ba olongo na église lokolo olongo na église ngam na bondela ipona yo maladi wane kozonga non wana sataniste soki nzambe ngai oyo batu oyo peut-être ba sepela matia te bakenda naza na pouvoir te pour alongo na église na la kele mabe non so mutu aza libre akende soki na bondelaki mpona yo soko ozoki mosala soko okei nakoki koloba te ke lokolo olongo église na wana ezaki satanisme soki mutu aza libre alongwe botikali na relation malamu bokutani mbote aussi longtemps que yoza perdant okangeli kanda poani mais soki omoni ozaki na église pasteur akomo menacer lokolo olongwe ba prière nanga to aza ndoki yo telemela ye na kombo na Yesu. OK, voilà, tokoti mna mutu na likambo na biso les messagers na ebité l'enseignement lelo message nini oyo o memeli bato to ba quand même titre avant tokota na ba question oyo il faut bandana na ba question après donc l'enseignement parce que tant on ozo ke l'enseignement na la sona tant on répondre à ba question ba question bato batuna kiyo otuninga na répondre après na l'enseignement. Voilà, tokota na kati na ba question bandeko nanga bobengi pe belé bozotuna ba question mama benayo mutotuna katunela biso na mituna oyo Mosai na Zambé les messagers tous na question à liboso enseignement oyo lobelaki sur la vision ba mama belé ba bengi et puis bandeko belé pe ba bengi sur émission na balobi est-ce que okoki ko sala partout parce que message on ezali message moko très important sur la vision bato ebele ba ebité ba église bazokende ka bongo ebele baza kokufa na kozanga koyeba vision ya nini musai na zali ebele balandaki yango ba pambula makina ngo na ebité soki okoki ko ouais c'est clair c'est-à-dire que na katia vision tant on lobi o décider au salela nzambe to salela mutu olanda un pasteur c'est-à-dire au salela mo malamu mais il faut dire bah est-ce que pasteur wana est-ce que mutu wana aza nzambe parce que ceux qui OK nde balobaka changa OK pamba okino simba satana okota pe na life. Donc voilà on a tozo ko sunga pe ndeko na mote ndeko moko azoko ko sunga ko benga biso so ko sunga ya na tandanga nazo ko continuer émission ba ndeko na biso bo uti ko landa musai na Nzambe ndenge na uti ko loba sur la vision ezali très important to ebi peut-être à rozongi la deuxième part il y a un message oyo apesaki pour la vision donc avant yo kende na église songolo avant yo kende sika songolo faut ba vision na bango ezani même biso dernièrement to sala ki organisation moko a ba ndeko nanga musala to zo na internet to bandango lelo te to bandi na Kinshasa na ba télévision a appel Angleterre to na ba télévision auto to bandaki koleka mais bato bazo funda biso voit même maman bena to saki une organisation moko mo nango justice et la liberté pour la femme congolaise ba mamé belé ba benga ki o bato liboso ba benga ka zo ba zali ba faute mama to landa kabino